Ma mission TV, le miroir du monde. Batie ba date élection. J'aime me bandi na mboko. Machine à tricher, machine à voler. Machine à tricher. Bande Kabila Saliboye. Mwana mobali wana te to betele nanu maboko. Tala Kabila maboko. Tala Kabila maboko. Hein? Papa Wemba, paix à son âme. Elongi ya Jésus, boko teva, bomelaka bato. Kombo ya Jésus, boko utilizaka po bomelaka bato. Et combien c'est mon ami, on a mon inde papita Papa Wemba. Mais maman, un peu de respect. Quelqu'un qui a été chef, il y a Mokanayo. On lui a comparé avec un délinquant pareil. Et je l'appelle délinquant, je pense que je suis bien élevé. Sinon, je peux dire pire que ça. Recevoir maman na soki bijou chibola soki chimangawana okoyoka makamuso etelemiso soki ya mutu alinga banda koloba makamuso ko toucher ti na intimité à famille Kabila. Et ça c'est très grave. C'est ça le vrai patriotique. Le monde a l'équipe la TV l'émission moko boya baina kotangisa maïs de l'arbre de Aleli pasi wazali komona pasi oyo aza komonisaka baoyo soi-disant bandimbaka na église na ye yango nde lelisiye amoni ke bakomi komona clair sikoyo tokomi na bakulu na bible les gens qui excroquent les autres bano ya basi ya bachoral basali baveuve na baeglise basali okokota na ndako ya veuve non seulement obimi na mama okomobi batina bana. Un escroc, Yoka, il y a un escroc actuellement qui abuse de ce mot-là. C'est un escroc. Sur mon plateau, c'est un escroc. C'est un mot français. Parce que les lots de moni ba vidéo mo so bimiawa tata moko ba ko pese Sacha Masuba. Mais le to éviter ce que ça innervé ou quoi? Té. Na éviter qu'il innervé comme mobile. To éviter ce que corona bazao ba testaka ngo partir la Masuba. To éviter. Ma mission TV, le miroir du monde. Allo Congo, émission à Bakongolais Mbote na mabota na bino, bozali bongo ebele kolanda biso de partout. Ma mission TV, tolobara tozali liso na bino esika information ezali lito ina bino makolo na bino ko kita en temps réel pour la remettre bino information. Lelo na kati ya plateau na biso ya ma mission, bokomeninga mingi bolobi bibi pona nini te ozali kozula biso moko ya nini te ozali kozula biso moko ya ba cadre ya peperdo tune la biso e mituna ya makambo nyonso ezali koleka na mboka. Alors pona bino lelo na yambi moko ya ba cadre na kombo ya ndeko Claude Machala, secrétaire national, cofondateur même ya PPRD. Na PPRD, na PC Mbote. Mbote maman na ngai. Ndeko Machala boni mikolo ebele hein. Ça va, on est là donc confinement. Confinement bien sûr parce que maladie wana ezali. Esilisi mwa bandeko mingi. Ngai oyo nazali lelo liboso bandeko na bungisi ata baninga bakomi déjà ata 30 na poto wana. Donc na muto naza touché dans ma chair ici localement. J'ai perdu des proches. Par exemple, il y a cela 4 jours, moninga nanga bomwana maître Shiro Masakidi. Basile kokundaye na Paris. Tobungisi pe biso comédien maître Pai. Voilà, hier j'apprendrai que Claude Thomas. On appelle Massoua na Claude Thomas. Hein? Et lobby Roger Kalala. On va perdre pire vieux nanga mutwakati Dido Senga. Zomona eza blague et puis hier Tangi le grand professeur Mouyembe a dit que l'exponentialité il y a pandémie où ils ont tinda que moto vraiment mi batte là. Il faut pas sortir inutilement, il faut plus rester à la maison et surtout que pour le moment na bana pe ba mozo ba kaya bana bazana na Covid-19. Donc nous devons faire très attention. Nous avons bien sûr azawana mais nous avons appelé sur le maïle. Il y a Kosungana, il y a Komibatela.
Donc, protège-moi, reste chez toi. Merci beaucoup, protège-moi, reste chez toi. Et alors, moi aussi, je te protège. Voilà pourquoi je te demande de rester chez toi. Ndeko, machala, actualité et tondi penza na kopo yambo kanabiso. Alors, bandeko ebele, o ba likolanda biso, balobi nanga mama bibi, lukela biso moko penza ya ba cadre. Alors, nanga mbonanga, na pensa ki bon, na zwandeko, secrétaire national, cofondateur de Claude Machala, to solo la moke na likambo oyo ye uti bongo koleka to pa incident e uti koleka ndeko tambo mwamba na ndeko bijou lecture na yo na kati na yango ekoki kozala nini? La lecture est simple. Je crois que certes tu apprendre biso banso que ndeko na biso moi si leki na biso moi si bijou goya a chai kotika plainte auprès de la Cour de cassation. Mais je pense que dans le cadre de la coalition, il aura été un peu trop vite en besogne. Nous devons éviter toute réaction épidermique. Je crois qu'au nom, il y a un intérêt supérieur, il y a Mboka. Il faut éviter la makambo et la crise inutile, surtout en cette période où toutes les énergies doivent être concentrées à la fois dans la lutte contre le Covid-19 et à la fois comment contenir dans la conjoncture économique actuelle. Mais fort malheureusement, Maïs et Sopani. Alors, je pense qu'il y a un règlement d'ordre intérieur qui prévoit même un mécanisme. Il y a comment retrouver une solution entre, à cause de la victimiser. Et c'est vrai, peut-être que la forme président du Sénat à Kendaki peut-être loin, et alors que dans le fond, il avait raison. Et ce n'est pas qu'on va demander aussi à Maman Goya. Nani a raison. Tenabi peut-être. Mais on ne va pas demander aussi à Maman qui est censé sévir dans le niveau du Sénat. Il lui fallut que Bassala, tout bas qu'effectivement, un membre de la Chambre haute, va trouver une solution qui soit haute et qui soit vraiment à la hauteur de notre ambition commune, qui est celle de voir cette RDC émerger demain et émergence soit née à la fruit à effort commun. Mais là, je vois déjà Badongolomé Sobako va profiter. Il y a ceux qui pensent que c'est le moment tant attendu pour humilier les présidents du Sénat. Et nous n'allons pas l'accepter. Nous du FCC, nous du PPRD, nous n'allons jamais l'accepter. Et on n'aimerait pas aussi voir la maman Goya demeurer dans les soucis. Que mais voilà. tu dis une chose et son contraire. Non. C'est possible. Tu peux quitter à la fois qu'on dit que le président du Sénat a humilié. Tu peux condimater que maman Goya a continué à demeurer dans les soucis. Nous devons trouver un compromis. On a toujours dit qu'un règlement à l'amiable vaut mieux qu'un procès, un grand procès. Pourquoi tu peux tenter l'expérience ou parce que dans le cannabis, qu'est-ce qu'on n'aura pas tenté? Et à chaque fois, tu as réussi, surtout quand il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation. Je crois que cette fois-ci aussi, ce devoir de mémoire, cette jurisprudence, ils ont condamné Bisso et à ce qu'un compromis soit trouvé. Il faut tout aimer la bango de part et d'autre. De façon à ce que finalement, il y a chef de l'État, pas à moi paix, à moi sérénité, à besoin à mener son mandat à bon port. Parce que chaque fois qu'une crise, chaque fois un malentendu. Mingi ezako uta na bato amita mabe. Bato depuis bandili baluka ke panzana. Ya lokola mwasi na mobile lo bokuta na nzela. Biso famille to aki ni sima mwasi ni sima mobile. Yo mwasi o memeli bato mobile yo no ye kaka. Mobali pe amemi mwasi pa na bango atabo matabo kitezaka kai. Parce que peut exemple ali kama mwasi. Siko tango boko koma siko. Quand on a mwasi azalaka nani mobali azalaka nani to ngara pe to yeba.
On est dans ta chambre. Mais na kata chambre. Chambre. Moi si pe mobali to yebaka to détectaka. On est allé zana hauteur. Moni. Ah toi likambo ya moi si mobali moi si. Ozoka. Mais ne tozako ça moi illustration. Ozoka. Donc toka kate o Adamu na Eva baliaka mbuma. Ti lelo yo nanga te bité soki zaki li dame, soki mbuma li boto, soki zaki manga to tondolo, te bika baliaka mbuma. Hein? Po soki baliaka mbuma songolo. Mais ndenge ti lelo nzambe atika kaka ke ti lelo mbuma le bimara na zamba. Ozomona. Donc quelque part pour nzamba za le faut lisumweza. Ozo comprendre. Pour nous rappeler à chaque fois que attention bazop. Hein? Le jour de l'enlèvement. Tout ça là sur côté ndeko bijou, petite sœur propre, yandeko machala. Likambo ya bongo ekomi. Bijou. Ndeko bijou goya. Ouais. Tout ça là tes petites sœurs na yo propre. Ouais. Miti na place na yo en tant que yaya ya bijou. Likambo ya ndengo wana incident wana ekomi. Ya ko sala ba règlement de compte na perchoir. Ouais. Réaction na yo. Réaction yo za la simple. Politicien dans le thème à côté gauche. So il y a la politique dans le thème à côté droite. Il faut éviter des réactions épidermiques. Arrêtons de vouloir à chaque fois qu'il y a un problème politique, en RDC, tout va nous réfléchir avec le cœur. Utilisons notre tête. Total a toujours musika. Pour que mon amote me soit canamis, ton amatoy. C'est pas pour les bongo et les likolo à nyonso. Tu utilises les likolo à nyonso. Tout le monde a toujours moyen de trouver une solution. Bijou goya serait ma soeur. C'est vrai que ça n'a pas sinon mon soeur n'a pas milé. Mais na koluka penata la politique est zarandengini. Voilà que la politique est une science humaine. Politique il y a ceux qui opposent question au ezali penza primordial pourtant on mosu ko mona vérité na likambo. Au monde a bongo ba rappeler au ponga na benga kinde ko machala aya ko mela champagne nanga azongi sanga na likambo yo ezali bongo na nzela te na miso ya bato na benga na mela champagne ndeto yo kite bongo na suka ba video ezali na suka na bolali ma te na pesi exemple te ngai na bengi sinde ko machala amela champagne parce que to melaki na yo champagne nazo ko talisa yo likambo yo au peuple congolais tant moso linga mona clair na 2,800,000 yo za avocat. Tu as posé la question. Nous avons proposé une question déjà na conclusion. Voilà déjà tendance aux anango. Nous avons moi cité. Ah, comment est-ce que moi qui est moi si na occupé passe. Surtout côté la té bandeko FCC basi ba soutenir na bango pe 42. Tenga linga tenga soki basi te na rien. Na candidat basi. Moni, na candidat basi. Donc basi déjà moi si nous surtout à Congo ba la députée ka moko na mitema na bango Claude Machala wana eba malgo bimarate na mitema na bino na siège ah yo c'est jarta na mitema na bino na mitema ba oui mais na parlement te kuna bato mingi wana ta mitema na bino pour la zaka ngamoko osomona non kuna 500 personnes talaka rena lo baboy ne féminisons pas ne masculinisons pas aussi ce dossier. Mais elle a posé une bonne question. Non, mais pour moi, je pense qu'il n'y a pas péril à la demeure. Ils ont un très bon règlement d'ordre intérieur, hein, les sénateurs. Bien sûr qu'il y a les politiques du dehors. Il y a ceux-là qui pensent que c'est le moment de régler le compte à X ou Y. On a besoin de la nani. Parce que depuis au bandi koloba na likambo yango, aux autres lisamindi qui ezali pe ba main noire. Non, on a été que ba télé mena tambo moi. Mais na likambo tambo moi ba sali ceux qui ezali mabe ba côté les médailles ténengeni. Il y a personne qui peut OK alors qui bien que je n'apprécie une déclaration na yona avec qu'il a toujours eu beaucoup de respect pour la maman. Est-ce que beba que vieux tambo maman za veuf ana bana mikolo ana bano baleki ti e bijou goya wana na âge. Donc je crois que autant mokolo pe akobunga nzela autant pe mwana moke sengeli te to lebite sengeli apesaka respect à botaba na mikolo azape na ba droit na ye maïba que tango nyonso to esengeli mokolo za na raison hein
attaque abongaki moi quelque part tika mokolo azwa raison puisque tout le monde qui est dans le domaine à l'olendo bato ba profiter mokolo azwa raison na likambo etali budget o etali penza Sénat et ça la budget ngwesali de 2,8 millions ya nini ya budget o ezaka ya Sénat pour le fonctionnement ya Sénat mais mokolo a réflexionné ça na 4 millions et puis si confusion pe na bana te non attention est-ce que les 4 millions devaient être payés d'un coup? Attends d'un coup, ils quand même y a contribuable les Congolais. Mais voilà. Azaki quand même la bonne mais j'ai apprécié parce que le vieux Tambo c'est quand même quelqu'un de très trop expérimenté. Les amoutos étaient à 17h. Vous comprenez. Et à l'objet bien que il y a un dossier épais comprenant toutes les informations sur réalisation à projet Wana qu'ils allaient consultables par le commun des sénateurs, si pas d'auditeurs externes, à niveau question. Donc, s'il y a un travail à faire, vous des médias, vous devez insister à ce que vous aussi vous accédiez aux informations contenues dans ce dossier épais. Et comme ça, au moins, vous allez avoir le bon son de cloche. Parce que jusque-là, presque tout le monde, y compris peut-être Bissot, nous agissons de manière épidermique. Et évitons à chaque fois qu'il y a des sujets aussi importants, des questions aussi importantes, tu connais le cœur entre la peau et la chair. Ça, c'est très dangereux. Tu éviteras des sentiments, moment, mon coboy. Soyons froids comme les concombres. Voilà. Les lorsque total de bijou à lobby, vérité, na likambo ya monito pa constater malgré bozali na kati ya famille moko. Total de Congo bila à lobby vérité na likambo ya secret ya makambo ya uti bongo kokuta. Nini sala akena ngambo na bino soki moninga a poser bonne question ezalaka toujours moi faut bosangana na ndenge ya famille bosololi na ndenge ya FCC et si le peuple a mon clarté. Ngobila lobaini. Makambo ya mbongo. O ndeko Kimbuta azwa juste na côté ya élection. Siko Kimbuta azwa mbongo atina poche na. Nyongo o ya tika. Pembongo o ya Nyongo peut-être il faut que tout n'ait pas pièce justificative. Hein? Je crois que les linges sales c'est lave en famille. Mais l'argent du peuple. S'il vous plaît, oui, tu as appelé dans le bat. Parce que dans le moment où tu as parti pris. Tu es parti pris. Les linges. Dans la zone pour le peuple, pour la Congo. Voilà. Tant qu'on a coupé. Donc, pour Mikolo Magnol, tellement l'équipe, tu as dit que tu as dit que millions, tout ça n'a que ça l'État. Donc, nous avons savoir que ça va bâtir la société. Quand tu as coupé. Donc, nous avons le baboy. Que les linges sales se lavent en famille et il n'y a que les singes sales qui se lavent en public. Ok. Tu viens d'une famille, et vous avez normal, ce que vous constatez, ma baise en Dakoyabino, ou Betaliso en Libanda. Mais jusqu'à quand on retamboulera un sentiment pour nous gérer. Les sentimentés, il faudrait toujours tout le caca, tout à la propre. Pas à n'importe quel prix, bien sûr. Si on a un délinquant, parmi nous, il faut dénoncer. Nous ne sommes pas un syndicat du crime. J'insiste, nous ne sommes pas un syndicat du crime. Mais il ne faudrait pas penser que, parce qu'il faudrait affoler ou s'attirer une certaine sympathie, ou bien avec n'importe quelle information, et facilement qu'on soit une adhésion populaire à votre démarche. Non, je ne pense pas. C'est vrai, de Congo Bila, Ana Mikakatano Ebele. Akutipe Mikakatano Ebele. Ana Mikakatano Ebele. Akutipe Mikakatano Ebele. Et je ne pense pas que Mikakatano y a Kutaki. Ezaki Obeka na tango ya Kimbuta. Ozomona. Quand on a un homme public, on a appelé à gérer, à accomplir un mandat, tu assumes les passifs et l'actif. Bien sûr, pas à n'importe quel prix. Hein? Et c'est comme ça que deux fois, j'ai plaint. Au Kamutazo Lobo, pendant 18 ans, mais on oublie que le Congo, dès le départ, il avait qu'une colonie d'exploitation. Le Belge, qu'est-ce qu'il avait fait ici? Pratiquement pas grand-chose. Au Kamutazo Ebiso, que non, tant en flamand, nous avons lié 3 fois. Donc, c'est-à-dire que yo, vous avez réduit kaka la satisfaction à besoin primaire. Attends, yango. Et ça quand même intéressant. Mais yo kanano, vous avez ramené que la satisfaction il y a
il y a besoin primaire. Tu as lire 3 fois. Et même mon tassali kaka analyse. N'attends pas flamand au moins n'avait qu'on lire 3 fois. Nasi c'est kolobate. Lelo na lire 3 fois. Nasi c'est kolobate. Tu as lire 3 fois. Est-ce que nous sommes tous lire biso muto kolona yango? Okomona yaki bisote. On a déjà commencé à nous imposer les boîtes de conserve. Yoza moano botami lelo kaka okoli lelo pe. Problème est ça. Mais ngai tant on a collé na ba exécuteur te. Na ebaka linzanza ya Cornebus Féméri. C'est plus tard que j'apprendrai qu'en fait, ba manzanza Cornebus ezalaki genre moko ya alimentation ezalaki destinée aux militaires qui étaient au front durant la guerre 40-45. To Poussani. Cyril Adoula Zubokonzi. Il y avait une crise alimentaire ici. À Betima, tu étais à Kumbeli Biso, basoso congelé, Bibembe Adoula. Oh, tu crois qu'il peut beaucoup la biso mongo basoso? Tout au bandaki karawana. Donc, aux hommes, on a soko commune à Bokonzi. Il y a bien sûr le passif, mais il ne faut pas encourager aussi, moi, ma zone d'ombre. Berero yokuti to, ba mbunga yokuti, to bozobo po kuti. Il y a baninga oyo remplacé. Tu comprends? Mais comme aussi ba oyo batika ki ba biloko nyoso tuana. Il faut baza na courage à s'humilier. Peut-être que yo tango ye au lobby vérité pour les et suit bango. Mais bango pe bango ko ya ba tende comment le kamolo ba ki wana. Ce qu'on vérifie qui tel dossier. Et ça là qui dit c'était ça y a radé. Mais dès en gros traite ça qui boto ça qui boy. Malentendu qu'on a dissipé. Mais quand tout le monde ne s'en tient qu'à son petit orgueil, les gens nous ont monté aux opéras, bato bazo panzana, bato bako kabwana. Et ça, on n'a pas besoin de ça. Ngana oloba te ndeko Ngobila, ndeko Bijou Goya, ndeko Marie-Ange, Mouchabe quoi. Yepe bangonyo sont avec le qui bazali nakatia dans la peau de l'éveil patriotique, la vérité. Non, l'éveil patriotique est en vérité parce que l'éveil patriotique. Tenalobi kaka bande ko wana bazali nakatia éveil patriotique. Non. Vérité. Nous devons tout. Oh baninga ba ko lobate. Trop. Évitons amalgame. Éveil patriotique, les élocaux nous légués par M. Laurent Désiré Kabila. La guerre. Oh, ça est la terre. Tout ça est la Kayango. L'auto-prise en charge. Tout ça est la Kango. Tout ça est la Kango wapi. Mais déjà dans nos familles, l'autoprise en charge, c'est à tel état. Tous les états, la biso soki kisi ya Covid, soki wapi. Tango batoba ko baka mindongo aw. Basé l'état lu que la bango soki suppositoire ne songolo pakalate. C'est ça l'autoprise en charge. Tango yo yebi que non lumba ça la ici ça que loko songolo pakala. C'est ça l'autoprise en charge. Il faut pas comme on éveille patriotique le musée qui a amené ça. Éveil patriotique, elle a qui cité que éveil pornographique, tout éveil, je ne sais pas, c'est-à-dire un menteur, on a bomba mbunga naye, bosoto naye, tikana profiter na prédisposition ya frange ou ya population. Oezali, pardon, oezali que po bato bakangamiso na bozoba na ngai. Natinda bango boete. Ndeko machala ozali moko ya tika babilo kwa no utiliser bamo éveil patriotique parce qu'il y a un escroc, il y a un escroc actuellement qui abuse de ce mot-là. C'est un escroc sur mon plateau. C'est un escroc. S'il vous plaît. C'est un mot français. Parce que les lots déjà n'a constaté. Le monde n'est pas singa ata respect moqué parce que la plateau na ngai tozolo bela makambo mboka boye na kilote. Na kilote. Tu as la vérité de ma bolongo. Hein? Caméraman. Vérité de ma bolongo. Obi ko mikolo la kisa li bolongo. Ya wala ta masque te. Ba obi masque za koto. Tala milungu za mikolo mama. Mbongo no se pe na kesa l'état ici. Savon ya kosukola bilamba. Mwanda mona bomba ki ya ka kosukola mabongo. Nga ki opesa ngata honneur o makolo. Papa. Au monde ma bolongo ya basala nzambe nde ya mwendo pardon au nom de Jésus au tout genou fléchira mais à force de fléchir
il faut une date. Vérité de Mabolongo. Ndeko Machala, ozali moko ya bana mboka. Oto yebi penza depuis mikolo ebele. Babeta ndemo na pantalon. Mais na plateau nango yo kobeta ndeko te quand même. Bolakisaka batu te na télévision, balati ba couper. No bobeta maboko. Mais na plateau nanga quand même. Bankambo. On a pu na bobeta balle trop. Est-ce que bobeta balle na pantalon te? Problème ezali. L'émission lelo na ebisa ko maman vérité de Mabolongo. Papi Tamba. Nakokoma, nakokende tango mosusu komemanga na terrain na yo wana. Mais totuna nano motuna oyo ndeko Claude Machala. Ndeko Claude Machala. Osali moko ya bana mboka. O penza bato ebele ba yebi ba pesaka yo pe tango mosusu. Respect ya monene koloba kutu koleka. Osali cadre ya PPRD. Motivation na yo pona Kabila. Ezalaka nini ko soutenir Kabila. Ezalaka nini? Il y a conviction. C'est une conviction. Mon bon problème avec Kabila, c'est une conviction. C'est non seulement un problème de cœur, c'est un problème de vision. Vous savez, il a une maîtrise. Et j'ai toujours souhaité arriver à ce niveau-là. Moni, pour moi, il y a genre otier, tout silani. C'est-à-dire? Ce que tumbolinga, tumbolanga, nous avons commune na kola. Comprendre. Donc, on est britannique 100%. Et ça, Ranini, il bande quoi, PPRD, bino rozali, na ba intimidation, makambo ebele penza. On a le bino kaka tumbolanga, ouais ba commune na kola. Il y a un appel à tumbolanga mon tout. Moi, Joseph Kabila, c'est un problème de vision, un problème de conviction. Et ça nyongote. Pone na ka batu mususu mais yo vraiment Kabila non, ça na nyongote. Lelo de komu. Et là le kola moni lelo yo ba mingi ba tos ba sambela ba tongo midi pourquoi hein mingi ba vanda na gombe to ma campagne te OK zande ko mususu na kisenso donc quand il te parle hein tu te sens consolé ozoka donc ngana ezati na lifobo le reste za yena conscience na bandeko bazali kolanda biso balingi bazwa parce que tolobeli déjà éveil patriotique à passant mais anglo kendeli nango déjà misusu bakolanda baeba ndeko bazali koloba ke éveil patriotique motoya nango ezali Kabila moto penza mais bino bo sensibiliser ki yango de on ne fait que ça lelo ndeko mukuna wa sala ki même famille na yo même famille na ndeko na ngambo ya ndeko Kabila te ya ki cop tanga bendilar ale quoi ndeko mukuna yeso ko ya monaki amoni ka nasi sa question nanga tika ndeko mukuna ndeko mukuna azali bongo ndeko na yo azali moko ya bino tozali ba congolais biso nso ezali loko ezali biso ezali ba Congo ezali Congo ndeko mukuna azali moko ya bino azalaki na bino na ngambo ya ndeko ancien président Kabila lelo azui courage tango mosusu ya koloba makambo otango mosusu bino bokokoka koloba te ndeko mukuna bimina etando eke azali koloba yango pe peuple a telemi azoko soutenir peuple wapi nini ezo déranger le peuple wapi a soutenir c'est yo zotina penda peuple na biso ala na bozoba wana biloko tomoni ya bato ya ba réseaux sociaux ceux qui ba Facebook ceux qui wana makambo mosusu ezali na rapport ni na combat azali kosala olingo sa combat zala modèle basala ka combat bolungu te atako kacha mais na ngambo na FCC to mona ba vidéo ebele ya ba ebele azali ministre s'il vous plaît ya ngonde excuse olingo zola yo avocat mama tomona ataka chango batata mikolo bataka mwa kalesote olo utika peuple na biso akende ko soutenir bozoba ya ndenge wana mais c'est grave aux maman parce que cette histoire là implique pe otu ko lobalikamba bizugo na moni ngozolo bana motema no soto abo mama mais au moins no amoke wana depuis 22 ans na ko loba mingi te parce que procès est prévu. Ndeko Claude Machala. S'il vous plaît. Alors, n'abusez pas aussi. Pour abuser, au katanga ite maman. Je vous en prie. Au tumbo lumba ndima solo. Ok. Nani ya tumbo lingai. Yono tumbo lumba ningi sinzeta lumba ndima solo. Na ina loba no boy. O lobe veille patriotique. Non.
moto wana alinga mema bato ba peuple na sentiment. Et là, on y a sika oya lobby. Dis-moi, pendant plus de 20 ans awa Kabila Rwandais. Je crois que la deuxième fois dans l'émission on a eu bisaka yoke pour nanga Kabila tasuko azaki chinois azaka kanai. Les loyo s'il vous plaît, les loyo Kabila azaso Rwandais. Le temps finit par me donner raison. Kabila Tongo me dit pourquoi. Tomoni nyangundu wana lobby abayambie na émission sur boso na politique. Alinga banda koloba makamu se ko toucher ti na intimité à famille Kabila. Mais ça c'est très grave. C'est ça l'éveil patriotique. Je crois que nous devons apprendre à nos enfants les vraies valeurs. C'est dommage que la police de mœurs, jusqu'au moment où nous parlons, n'a pas encore inquiété cet individu. Or, Tomonaki, le jeune ici, il y a eu un jeune artiste ici, Abungaki Mwamo Kenzela, et ça n'avait pas fait 24 heures. Mango bakane koluka ye, batungisi ye, ti amoni porte makala. Heureusement que justice est assez humaine, pardon. Balobi tezonga no boye moya ko rééduquer les amis. Mais Oyo, s'il vous plaît, maman. Je vous en prie de commencer. S'il vous plaît. Oyo, Ozali, impliqué dans la fourberie, dans l'escroquerie, dans le viol. Et quand je parle d'escroquerie, c'est l'escroquerie ici spirituelle. Okotambu sabato kwa botaba, boya. Bokomi lokwa bangombe nangai. Vous avez la preuve. Betela Kabila maboko. Monsieur Kosalama. Bacheba date élection. J'aime bandi na mboka. Machine à tricher, machine à voler. Machine à tricher. Bande Kabila seliboye. Mwana mobali wan te to betele na maboko. Betela Kabila maboko. Betela Kabila maboko. Hein? On a montage. Betela Kabila maboko. On a mobile à Nyo comme Sali Boy. Montage. Maman. Peuple à ça fongoli miso. Peuple à ça fongoli miso. Vous allez vous reprocher la nini. Nabiso, moi en tant que peuple, en tant que Molobelia peuple, en tant que Biloko na Moni na Yoki, je crois qu'il devait se taire et Yemoka se soustraire de la communauté et à se mettre à la disposition de la justice. Il y a un des objectifs Nabilo. Objectif nani et si ka montage. Montage. Makambo wana nyoso sali montage. Bozali be expert na montage. Photo ya ndeko camera. Azali mbeto hôpital ezalaki ya ndeko moko ya basketteur. Ozo sala amalgame. Oko perdre population azolanda biso. Kosangisa fumbwa na pondu te. Toyebi nini ekotaka na fumbwa, nini ekotaka na pondu mama. Yo komozo concombre otia na fumbwa. Tozo yokayo. Ozo yokangai. To ana problème ya awa ya soi-disant molobeli ya Nzambe. To monya leki na TV na émission moko boya baina kotangisa ma ya miso. De l'arbre de crocodile. Aleli pasi. Azali komona. Pasi oyo azako moni saka. Ba oyo soi-disant bandimba ka l'église na ye. Yango nde lelisie. Amoni ke bakomi komona clair. Bakomi komona clair. On est allé théâtre de très mauvais goût. Il faut pas émouvoir les gens. Olingo toucher batna sentiment pour bazipa miso. Obindoki yende azagana soit na papier à cotisation ya matanga to yende mutakoma liboso mutaliboso na morgue elinkolo banyeni ye ingala kisama wa metango famille ko sala kinzonzi yenda vimbi libomo parce que famille basaki balobi wa ebili wana yo akomona dobitali bumwe vimbi aloko balo ndeko amonika kabongo la motema lo ba vérité za moko mosusu ndeko masa kokoka koloba te moni ngai Claude Masha basi ba yeba ngai na bombela mai bolumbu te a ezali a parce que si qualité ya totoli ezo pesa mekile za kate
kelasi ya ndako ya bokilo te. Kelasi ezalaka ndako ya bokilo te. Ozoka ngai. Donc naina loba boye. Vérité ya ko koloba. Eza ko senga d'abord bolimbisi. Na ba oya mesana ko kosa. Po mbongo ya sa zwaki epa ya Shadari. To epa ya Kabila. Akozongisa kango te. Boloba kilo bipa. To na besoin kango te. Lelo ekome epa ya Shadari. Azwaka epa ya te. Okina lobi te. Hein? Tango ba pesa ki mbongo. Hein? Nga na yebi mbongo ba pesa ene eseka azwaki yango. Ok, na okoki pa lobi et puis na okoki tanga sala émission na Jean-Marie Kasamba zoloba mbongo yango bango bayaki na mbongo si azali mboka mbongo ya mboka yo soko yebaki ke mbongo wana eza mbongo ya mboka c'est-à-dire bayibaki ndenge ni ozwi c'est que za reseller tu es un reseller oza ndenge moko na Alibaba otanga Alibaba ekozwa biloko ya miyibi na limite Alibaba envoie manka parce que l'État il fallait tirer ma beaucoup pour recel. Et le recel, c'est une infraction continue. Tu comprends? C'est facile de dire que Nazouaki est un bon à l'État. C'est du vol. Mais comment vous avez une question, mituna neti nini oyo, neti mituna nini. Ose, yanani. Yandeko Muze Kabila. Pona nini ezonga te pena ndenge to mona ki andeko Shebeya. Mais yoka, ce qui procède kozonga, il y a une procédure. C'est très facile. Mais bino moko bozali sensible na yango te. Tout ça sensible. Moto mosusu nde azo utapotea pousse bino na procès. Tokana il y a cause la plus sensible que bisote. La preuve est que il y a une procédure. Qu'il amorce la procédure. Puisque il y a des gens qui ont été condamnés, un jugement avait été rendu. S'ils trouvent qu'il y a moyen d'attaquer ces jugements-là, il y a une procédure. Ce n'est pas la télévision ou dans les médias. Mais pour émouvoir les gens, c'est-à-dire, comme bateau, balembi les Kamouya Kabila Rwanda, batika, moi va continuer les sous-alizalités. C'est quoi le banini? Donc moi, je c'est ça. Mais nini bozali ko banga na kati ya. To no banga nini? Yo yebi pas sur cause dans ce moment ko sala famille ata bazoka makambo ndengona. Kanisa tato aboti yo a commission moto bimi moto na miso abato. Lobi ba telemela que non yonde moto li ata tanto bomai. Obi pas sur ko sala yo. Et en faire un débat. Et bon moto ali ka tata muku nezanani. Botuna maladi nini mama ya muku na kufaka. Je pense que ce monsieur a été très loin. Et moi, j'ai plaint la justice de mon pays qui jusque-là prend tout son temps. Mais Bosolo a koloba, ezaka toye bake, na motuka na zako sa nini. To moni ba vidéo mususu bimiawa. Tata moko bako pese Sacha Masuba. Mais le to éviter ce que ça inerbe ou quoi? Té. Na éviter que inerbe comme mobile. To éviter ce que corona bazao ba testaka ngo partir à Masuba. To éviter. To éviter que to ka mama wana pe asali audio moko alinga bana ko le kapela ba télévision. Moi je l'encourage. Et pourquoi pas makosa un débat contradictoire? Et ça n'a intérêt à mbokate. Non, non, ça n'a intérêt à vérité. Non, non, s'il vous plaît. Quand vous êtes un homme public, vous devez toujours vous amender par rapport à la vérité, maman. Et surtout, ce qu'on peut utiliser un mensonge pour le coup endormir bateau. Mais il y a des choses différentes. Lesquelles? Éveil patriotique. Pour éveiller peuple. Nous avons mélangé ni nous. Non. Azo lukande. S'il vous plaît. Nani a évité que éveil patriotique et banda depuis Kala. Mais beauté na batrace. Non, batrace c'est belé. La preuve est que yo lelo talo sa l'émission en toute liberté aux opposés à la question. Liberté d'expression. Et ça volé moko na kate éveil patriotique. Nakati ya volé moko Kabila. Non, na volé moko ya éveil patriotique. Yo avant musée. Voilà qu'on s'imagine un jour une chaîne privée où on poser des questions et qu'on touche ti ndenge ngwende ya mboka ezota ba tambusa yango. C'est impossible maman. Mais il y a bon pouvoir y a ndeko Félix. Non,
Quand ça l'amalgame, aux opposés, on a un éveil patriotique. On a l'action que liberté d'expression a volé mon qu'on n'a pas éveil patriotique. L'auto-prise en charge, c'est-à-dire arriver même à réfléchir en lieu et place, il y a des dirigeants. Quand le musée disait la paix se gagne, et moi d'ajouter la paix comme le pain se gagne. Au balobaka litiete liliete. Na motoki na ondo kozwa. Otokite bongo ba pesa yo. Sikoyo zomona bango ba venturier mingi ba se cacher derrière la Bible. La Bible comme lokola passe partout moko boy. Kala tozalaka na balobi ba kuluna a machette. Tu veux comme na ba kuluna en cravate. Sikoyo to komi na ba kuluna a Bible à main. Les gens qui escroquent les autres. Bano ya basi ya ba choral ba saliboy. Ba veuve na l'église ba saliboy. Okokota na ndako ya veuve, non seulement obimi na mama. Okomo bimati na bana. Audio wana ndekwa milakisa. Aza pressé moko kotaka na yoki mutu moko ayebisinga na moment o d'ailleurs ba ko enregistrer émission. Na yoki mama nga na yoki ke aza ko enregistrer. Na ebite montage yango zoloba. Montage elongiwe na montage. Moto kozwaka sachet soka masuba wana montage. Motuka wana montage. Voix wana montage. Kadi yoyo montage. Bongo mabolongo. Yanga yango na lakisi. Bengise na plateau et pas la ta couper. Azali ko bongo montre wana sikoyo. Montre otomoni. Montre wana tomoni pe ndeko moko ya PPRD na yango. Montage. Montre wana tomoni ndeko moko ya PPRD. C'est comme ndeko PPRD na défi sakié. Tout est un montage. Maman. Jusque là. Ozali maman. C'est vrai. Nazo senga réalisateur na biso asuna. A étude na tinda ki asala asili sango na lomba ko pota na biso. Ba ninyoyo. Aux évidences aussi flagrantes. Il ne faudrait pas opposer de mensonges aussi flagrants. Non. Bapiller mboko tambolai. Bapiller. Il faut que tu portes plainte. Il ne faut pas abuser la liberté de la presse. Pour soutenir l'insoutenable. Donc, rien n'empêche que yo komi base na yesiko, yo ndoko soutenir siko bozoba na ye. Donc, le fait que Bakomi, Papa Wemba, paix à son âme. Elongi à Jésus, beaucoup pour me la gabato. Combo à Jésus, beaucoup utilise la pour me la gabato. Et comme il y a 5 ans, on a mon de Papa Wemba. T'es pas pitamba et big et boule. Suivez le guide. On doit la Angela Bara toujours le bossonaï. Moi, j'ai réfléchi beaucoup. Je crois que réalisateur, on a plein tout. Mende. On a peuple nabiso de Kamoko. Betela kabila maboko. Mais peuple a le bien. Betela kabila maboko. Mwana mubali a saliboy. Mwana mubali oyo a saliboy. La vérité de mabolongo. Ah, na ebite. Cha micro baladeur. Cha micro baladeur. Parce que moi si wana je suis sûr. Soka si c'est mission ça lelo. Jusqu'à ba maman mingi bakolela banda kuna bango. Il y aura des mamans qui vont pleurer. Après avoir collé la maman bazongi na combat et ça la bien et que ça la bien. Au moins balongoli faux leader wana motona lokuta wana mema bango na libulu. Mais na kati veille patriotique balobela ka makambo ya bonzambe te hein balobela ka plus makambo ya mboka. Mais yo sikoyo nani alobi ke biso to contre que motolo bela makambo ya mboka. La preuve est que bien sûr qu'on a la majorité au parlement. Les autres de temps à autre ils passent à la tribune pour critiquer certains faits de la gestion passée. Il y a des gens qui sont en prison aujourd'hui. Non pas parce qu'ils ont géré qu'avec Fachi, parce qu'ils ont géré avec Kabila. Et vous devez savoir que le diable, en fait, le diable n'est pas venu du paradis. Pardon, le diable n'est pas venu de l'enfer. Le diable est venu du paradis. Zabo la utaka wapi. Ça utaka peme la tatanzana. Zabo la utali felote. Autant le baka Satan, Satan. Satan utali felote.
Satan azalaka pembeni avant que tu yezo abota. Nyon soko ça côté ça crime économique il y a 18 ans. Non, crime économique quand tu as des preuves. Il faut pas des discours slogans. Tu sais, il y a des fois des discours idiots. Hein? Permettez-moi le terme. Quelqu'un va vous dire, mais on oublie que le maréchal Mobutu, qui œuvra pour que Barrage à Inga, par exemple, est Tokama. Depuis 1990, le barrage d'Inga, il y a son entretien, qu'à l'arrivée du musée, il n'y avait qu'une seule turbine qui fonctionnait. Soyons sérieux. On a vu Cité de la Voix du Zaïre. C'est fut un éléphant blanc. Alors que tu vas produire courant à Inga, est-ce que vous avez que climatisation, il y a studio Maman Ngebi, et ça qui diesel. Aujourd'hui, RTNC a un problème de climatisation de tous les bâtiments. Or, on pouvait utiliser peut-être une chaîne de télévision comme en Angola. Pas nécessairement. Non, mais c'est lui qui était au pouvoir avec ses amis. Tu comprends? Donc, Kabila a fait sa part dans la reconstruction. Asuki, c'est qu'Asuki. Nous ne disons pas qu'il n'y a pas eu d'erreur. L'erreur est allée inévitable dans l'œuvre humaine. Fachi a y. Et Fachi a accepté de travailler de main à main avec Ndekonaye Joseph Kabila, qui au jour d'aujourd'hui n'est qu'un sénateur. Mais qui contrôle? Nous pensons que, au finish, Fachi aura ne fût-ce qu'à 60-70% réalisé visionnaire. C'est ça. Voilà. Moi, analyse vérité de Mabolongo. Vérité de Mabolongo. Problème est ça. C'est-à-dire Mabolongo n'a moins de comme la terre machala parce que le belin de Félix Tshisekedi ou le belin de Kabila ce qui te le bio ça la Kabila moqué on peut sa pourcentage yato yandeko Kabila on peut si pourcentage yandeko Félix Antoine Tshisekedi depuis abandi ko gérer bon moment na on peut savoir combien de pourcent il y a bino go gérer qui nandeko Kabila. D'abord je vais éviter parce que le biso je peux pas être jugé parti. Mais s'il faudrait juger Fachi, ce n'est pas le moment. Depuis qu'il est là. Il y a mandat de Kabila pour dans le babinote. Mais je ne peux pas être jugé parti. Parce que je fais partie de cette gestion-là. Au contraire, il y a je fais partie. Parce que vous avez la carte. Moi, je fais partie. Non. Ils sont des bacolo plan. Bon, parce que vous avez des bacolo plan. Oui, tu éveil patriotique ezate ko finga bato baboti ya bato kuluka koyeba bilongi ya bamama leki na bango batata mwasi na bango déjà quelques bilongi ya bamama baya kosambela na église na yo tomi komona wana ba vidéo na bango siko ozoluka bilongi ya bamama leki na bana na batata mwasi po kuma bango pe na ba vidéo éveil patriotique eza bwanya sembo. Ozoka, il y en a qui répondre yo. Ozoka, éveil patriotique ezali et déclenche la vérité. C'est ce que je suis en train de dire, maman. Vérité ezani. Vérité ezali awa démocratie oyo, les lois ezali à la portée de toutes les bourses dans mboka na ngai. Vérité ezani, motonyo surtout ko s'exprimer, liberté d'association. Vérité ezani ko boa lokuta, surtout ebimana monoko ya ba dirigeant. Éveil patriotique elingi que to éviter que na ba oyo bato batie elikia salité zala. Éveil patriotique ezanini ezali to banga nzambe. To baraka tango eza koleka lobby eza biso teza nzambe. Éveil patriotique la kisinini le respect de l'autre. Éveil patriotique ezanini qu'est-ce qu'il y a les tezali benga na hotel. Éveil patriotique ezanini ezate que oyibi obani ko s'expliquer peuple ayo kamawa te. Éveil patriotique la kisi que bandeko na bunga kinzela mbongo nazwaki yangoyo mozwaki boete obozo ndambo ata na franc congolais to ko discuter to. OK, éveil patriotique la kisi nini oyibaki
bakangi yo zongisa tandambo o etikali to sombela ta bandeko masque pour ekomi na nzela ono mutu soka za masque te amende ya 5000 francs mais déjà masque ya 2000 3000 francs de quoi ko somba te bongo 5000 francs amende ya kofuta kozwa wapi ah faut retourner dans le but éveil patriotique nde ya ngwa to me mona sens ya koluka tout ce qui est de positif pouvant nous unir pour tous à la sûr que l'obligation de tozala batteur na disparition ya pauvreté na mboka na biso éveil patriotique ezalité ou luka pondération populaire pour bando ko cacher bozoba na yo soki bakangi yo te bakangi ngai photo awa parce que yaki bato akabila te papa oza sur moto ya kanaki photo yaki moto akabila kabila nde moto atinda ko bando kolukaka bana ya bato tia ba 15 ans 16 ans nde sika sali kolobezali sali montage non mais c'est très facile oyebaka te que congolais akoma soit la bubisaki téléphone voilà montage exact et oyebi yango pe na va comprendre za journaliste au recevoir moto akamoko boye ozo éviter que soko bali ko confirmer makamoko boye ko bimaneti que yo pe na pesa ki mbongo mais émission eza montage te s'il vous plaît ata mabolongo oyo eza yanga eya montage te ngana sambelaka moke e bato basambelaka mingi obolongo ezala pembe te neti libolongo tozomona na réseau wana libolongo wana ekomi place mpenza esika bozali kovandela kofete likambo opération lakisa mabolongo molunge mikolo na kini eza mingi takutu namoni papi tamba ebelaka monene te alati gondo molunge moye te ozokimanga mpenza na bakestion milobat natuni montage oyo esalama ndeko Soni Kafuta batalisi biso pe yango non évitons de vouloir donner raison à un sorcier ndeko Diomi ndokala non c'est le gamba Diomi ba condamné na yoka ke yako comme na 500 mètres tene ko la bala basi raison peut confirmer ça ngai te justice mutolobaki continue basaka montage ni mutu no so tuna couper bobo mabolo parce que le pele 11 to comme il a souka presque émission na biso parce que le pele 11 ndeko Vital Kamerhe o yope oyebi ndeko na bino azalaka pe na bino na ngambo ya ndeko Kabila lelo azali bongo na ngambo ya makala est lelo tokoki koloba te félicitations na ndeko Félix Antoine Tshisekedi parce que na mandat na ye to sali ko mona justice ezali bongo ko frapper même moto azali bongo na pouvoir félicitations na yete félicitations na justice en mboka parce que yé moko pe alingi te bois impliqué na dossier wana un peu de respect pour le chef de l'État c'est toute une institution nous sommes de Bantou chez les Bantous la personne de chef est sacrée vous voulez mêler penda Félix na makambo bongo parce que on tout toi monique non yoka ce qui a d'accord pété bongo yoka que na mandat ya s'il vous plaît donc ngolo bananga ike tango Félix a eu pouvoir na makala bato bayiba mbongo bazaki te pour avoir mal géré mais ça liboso na histoire ya Congo na biso moto azali bongo pembeni ya président de la République yo na no botamaka te problème ezali na mboko bakanga mais la histoire on a yo ki ndeko Kamere azali bongo ya histoire à côté non c'est faux maman c'est faux na mboka oyo on arrêta un ministre de la justice tenga ni to kene na wana na ni to soka mandat ya non ngala ni to soka histoire ya mboka maman allons-y olobi histoire ya mboka histoire ya mboka c'est 60 ans pourquoi lingo calé eza image ya télévision te to lingo sa montage yope lingo sa montage ya histoire ya mboka maman histoire ya mboka oyo il y a eu des gens comme Eketebi bakotaka prison pour détournement de fonds. Il y a eu des gens comme le ministre Mampouya de la justice bakangaka bango. Il y a eu des secrétaires d'État bakangamaka na mboka oyo. Il y a eu de s'il vous plaît maman. Tango Kabila bakangi bato belé. Neti nani? Oh maman. Kena makala bana répertoire. Pas parce qu'on a taillé comme canton à Zopona. Répertoire ezakuna. Si Félix y a eu peut-être grosses légumes et Kamere selon you, on
on ne sait pas de quoi, selon vous, de quoi fait l'avenir. Évitez. Ne mêlons pas les chefs d'État dans ma justice. Pas mater, bolingo la qui ça on dirait justice est indépendante. Justice ça mon salaire de manière tout à fait indépendante. Indépendante. Okay. Et les faire reprocher à X, Y, Z, mingezo s'avérait être vrai. Je crois que dans ma cas, les lois, bazamo molongo, bazana batamakal. Mais puisque le procès, mais n'attends, FCC en fonction, bakota kati. Bazake bele bakota kuna mama. Neti nani? Mais yo tanga bakombote. Tena oyo zolo babake kwa FCC. Natango ya kabila bakota kuna. Wana na yebite. Tena tuni komo. Pour d'ordre militaire. Boni bazaka condamné. Na ba tribunaux awa. Ebele. Ebele mama. Pourquoi les Bolivariens vont comparer Félix Kabila, Kabila Félix? Donc, souci Nabilo, c'est quoi? Voir la coalition disparaître. Parce que souci Nabilo, et aujourd'hui, on a senti que aux âges de ceux-là, oh bah vraiment donc, coalition c'est un cauchemar, ou soit et dépasse Rabino. Mais puisqu'aux autres causes. Ngai na lobite. Te, na yope, komino olate. Est-ce qu'il y a évité que cette coalition t'est? Bateau balobaka ezali coalition ezali contre nature. Il y a contre nature. C'est pas là cause na kimia maman. C'est pas là. Le bas Nzamba alingi ekolo oyo. On ose ko intimider nga. Non na intimider ote. Nga to intimider lo ba malembe bo. Ezana ko respecter kwa maman. Na ya wana souci monene. Souci nange za nini? Na moli maoza nango. Pour makambo ya mabolongo. Tu vois makambo ya mabolongo. Omoni na moni soza nango. Il y a les femmes du FCC réitèrent leur soutien à des côtés de moi. Mais pourquoi nini yo okoko faire venir pe moi si à FCCT na moi si ya ngambo mosusu wana. Parce que yo za likambo basi. Na ebiti tango na koteka mona na tedi puta. Ezali actualité. Ozomona. Non, na na lo bande boy. Na lo baboy. On a déjà parlé de cela. Ngai actualité pour nangeza nini. C'est cette supercherie, cette escroquerie spirituelle et sacerdotale, c'est pas ecclésiastique, qui constitue la campagne d'un aventurier de grands chemins qui se fait passer pour un homme de Dieu. Et cette campagne est menée tambour battant à travers tous les médias du pays. C'est un danger pour l'Église dans notre pays. Ce monsieur est pire que le Covid-19. Peut-être que lui, c'est aussi une forme de Covid. Alors, ça doit être un Covid, peut-être 36. Parce qu'il est déjà trop en avance. Il est pire que... Kabila a fait quoi de mauvais? Kabila a fait quoi de mauvais? Dites-moi. Appel sur démocratie, appel sur élection, respecter la Constitution. Au lieu de comparer Kabila avec un délinquant de ce niveau-là, c'est un délinquant sénile. Quelqu'un qui est là pour nuire à la vie des enfants des autres. Mais maman, un peu de respect. Quelqu'un qui a été chef, il y a Mokanayo. Au lieu de comparer avec un délinquant pareil. Et je l'appelle délinquant, je pense que je suis bien élevé. Sinon, je peux dire pire que ça. Recevoir maman na ce qui bijou chibola, ce qui chimangawana. Okoka makamuso et telemiso soki amutu. Na moni okomi pena na tendance moka bala mungité na ko préférer na kata émission na ka pour lelo. Et l'obéli na yo ekomi mosusu na bane ko sa yango jamais ko comparer Joseph Kabila Kabange à un pareil délinquant. Na tuni et ça nous ne le permettons jamais. Ceux qui bamoni ke na tuni te bakoloba ke mama bibi et non ko tuna mituna la te mama parce que na tuna mo tsa kolera o sakana te. Na biso vérité. Mande ko FCC pona basi to komi ko banga bino mingi. Te basi basali. Pardon. Ce qu'on a dit, non, aussi c'est émission dans la mabé. Aya na télévision, yanga yango na lakisi. C'est tout. Ngana samela kana dimi. Mais yelo ko la tala lo sambo munena. Mabolongo yindi. Mais oui, la vérité est belle au yazolo banga tango mosusu ngala. Yendo ko be la vérité. La vérité na bika moko. Vérité na ibeza ka moko. Prochainement, sur la bakoli ba plan, alors on la montre. Ok. Sur la bakoli ba plan. Et puis prochainement, il y a au moins Adam.
Obi Adam azalaki maele. Adam tango bakangi bango balembuma. Aluka kata mo alokasa nzete poazi. Nazaki na question mo nazo lingana. Yes koyo. Attitude okomi na yango. Adam aluka mo alokasa nzete poazi. Vraiment ba chaîne tout ezomonana tayo moko sans décodeur. Na lingina tu na question mais na ebite ce qui peut permettre ngana tuni. Tuna. Bande ko ebele penza bazali ko reprocher ndeko Kabila ki amema ba Rwandais na mboka na biso rôle na bango ezalaka nini to telema poteto yokana bisa mama ngai pratiquement na kinwa pire ça maman to ça l'émission na Gombe c'est-à-dire Kalina ngala tangi na collège Albert Premier et le collège Boboto si manasisi humanité na ngana ce du Mwamba Léon de Saint-Moulin na livre à histoire de nous surtout botanga ils ont ba question ben examen d'état nous apprîmes que et c'est vrai la RDC est occupée par 5 peuples les Pygmées, les Semi-Bantous, les Bantous, les Nilotiques et les Soudanais. On peut reprocher à certains Nilotiques, pour le cas du Congo, des Tutsis, moi, excès, certains excès, quand le musée est en train. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faille extendre en haut sur tout le monde. Puisqu'en RDC, il y a des Bas-Congo. En Angola, il y a des Bas-Congo. Congo-Brazzaville, il y a des Bas-Congo. Les Tékés sont en RDC. Et ils sont en Angola jusqu'au Gabon. Brazzaville. Il y a des Ngala au Congo-Brazzaville, en Centrafrique, jusqu'au Cameroun. Les Soudanais qui sont en Ituri, Haute-Ouélé et compagnie. Les Ntoa, ou les Semi-Bantous, qui sont à l'est de la RDC et au Rwanda et au Burundi. Pour éviter complexe wana du Rwandais. Rwanda est un voisin Abisso, et tant que la RDC c'est la RDC, ça sera notre voisin. Arrêtons ce complexe-là, mon Dieu. Qu'est-ce qui me prouve que Yosa congolaise? Parce que si on est à Lunda Norte, Nangola, on parle Chiluba. Norte, Nangola, on parle Chiluba. La vice-gouverneur de la province à Lunda Norte, en Angola. Quand moi je vais là-bas, on parle qu'en Chiluba. Soyons sérieux, maman. Rwandais, Tongo me dit pourquoi. Rwanda zande konayo. Te. Ngaya zande konangai. Ngaya zande konangai. Rwanda zali Rwandais. Te. Congolais Aza africain. Du moment qu'on peut tolérer Libanais, ça n'importe quoi ici. Mais ceux qui ont dit que côté la frontière n'a pas été non, Yoka, ce n'est pas tous les Rwandais. Puisque ceux qui font des délinquants chez nous, ils sont arrêtés et ils sont mis hors d'état de nuire. Soyons sérieux, maman. Au jour d'aujourd'hui, on apprend que l'armée zambienne avait occupé quelques villages vers le Tanganyika. Tout ça, là, c'est quoi on est. Puisqu'il y a les Bahemba en RDC comme en Zambie. Non, maman. Mon nélé a été à la frontière. N'est-ce pas que dans l'ouozi, au chef coutumier, Moussou Bakundaye, tombe na ezali que makoloza na Congo Brazzaville, Moutou na RDC. Évitons ce complexe du Rwandais là, ça nous diminue, maman. Quand tu vois un homme politique, un homme public, débat, combat nezali, oh les Rwandais. Et quand on a dit les Rwandais, non, c'est un complexe. Aza africain. Parce que le panafricanisme que prêchait Kwame Nkrumah, Emery Patrice Lumumba, Léopold Sédar Senghor ou encore Sékou Touré, c'est pas ça. C'est la vérité? Non, c'est faux, maman. C'est un discours que certains politiques, des petits messieurs véreux, pensent peut-être à chaque fois tourner le couteau dans la plaie du Congolais qui peut-être a Betamaka Fimou par un militaire rwandais ou un Tutsi. Et quand on a Rwandais, non, ce sont nos frères, maman. Autant on peut accepter Libanais, Grecs. Accepter peu. Non, mais assez étranger. Mais du moment qu'il y a des Libanais qui sont devenus Congolais, mais pourquoi pas ton frère qui est à côté pourrait le devenir? Pour leurs intérêts, ils sont devenus Congolais. Pour leurs intérêts. Non, mais Bazombo Mingi était dans le Bakoli Bakomi na Mongo Bazonga Angola. Merci Mingi.
Ngana peso merci mingi sauf que na ko lo baloka likamoko le imbisanga on zo lokangata non seulement zo comparer Joseph Kabila à ces délinquants là ce que lingo pesanga kombo salita bongo na pesi yo te ezali kaka moi libaku amabe ozali moluba azali moluba ozali chibo mais ya lokola Rwanda za africain et opposé africaine mais où est le problème Rwanda za ndiko nanga ah mais on les amabe ce que oza journaliste tika ko ebake na Kigali émission no balingaka ngomi ce que tani ozo perdre public bayoka munokoni na lingala bayoka do profita kana kuna abetaka na Rwanda est-ce qu'on a émission que l'une des chansons les plus populaires au Rwanda, c'est la chanson de Mama Tchalamou na Malu. Nze mwana soke beti na boîte de nuit, ton na stade na bango za liwa. Sko basala ka nene po babine. Musique ezaka na langue te. Je crois que Makila, ça rappelle la langue. Tosili pona lelo ndeko machala topesi o merci parce que on dit maki bon mon timide nga petro hein émission. Na timide te ka likamwa libolongo nde. Oteme betinga mingi. Libolongo. Akataki likofi etikali pene ekoma pembe. Mama to saka. Komi asuka pona lelo. Bato suki na plateau. Makambo ya kuzu mobile te. Ebe kuzu mobile. Ah, vie wana pe kuzu mobile. On a comprendre le cas na confinement ba kangi ba hotel ba nini faut ka kuzu mobile. Asa mosali na. Ate. Mosali na Nzambe batali sakai. Aza mosali ya Nzambe te tika. Ndeko machala tosili sipona lelo. Masque lataka de se protéger contre corona. Na pesio merci. Ndenge ondimaki penza ko répondre na Allo Congo émission ba congolais. Olingaka Congo lokolanga nde o répondaki émission na lobiso. Eza solo plus ko zinga nzela. Na ota ko sala moi sport na ngai. Kwa mikolo za opération la kisama bolongo. Faire même pour que vous ayez la forme talaka. Ni biso ba sportif ba la matete. Et ko zo partout et le ba waze quoi. Toujours le kolopé le boko quoi. Likambo oyo ekomeli ndeko mukuno azalaki na bino lobi yo poko mikoloba vérité lokola ye ekomeli. Tenga lo ba toujours ka vérité. Ya makambo ndeko mukuno azali koloba. Tenga lo ba toujours vérité. Unoko na ba yebiango. Jamais na ko changer. Jour na ko changer aux asunga te. Il y a des questions de répondre. Vérité nini? Ça sont des questions idiotes. Merci beaucoup. Ah oui, il n'est à la hauteur de rien. Bah Congolais va retenir nini. Va retenir que Monsieur Mukuna, s'il a une place, c'est derrière les barreaux et que c'est un délinquant, il doit être poursuivi par la justice de ce pays. On a les Cambonini. Mais PG a communiqué aux infractions. On a famille, on a des coquins de communaie. Oui, non, mon et que la justice. Le coup là, aux côtés là, il a fait na comprendre. Comment on a capingate? Et ça n'a rapport. Mais il veut comprendre machallah. Na congolais. Merci beaucoup Ndeko machallah la congolaise vraiment merci beaucoup. Merci na bande ko nyoso bolandi biso to yamba ki pona bino Ndeko machallah o azali secrétaire national pe cofondateur ya PPRD to pesi bino merci parce que bozala ki ebele kolanda biso to tie point pona lelo na émission oyo bolandi ba question nyonso penza botindela kingai donc na les appels à mon côté na tuni nyonso mais moko kaka na lobi na retourner prochainement. Merci beaucoup na Derrick Loukeba derrière la caméra. Merci na Volding Gituka. Merci na bandeko nyonso penza bosala ki wana du début à la fin pour la Rolanda ma mission TV to baratozali liso na bino makolo na bino matoi na bino en même temps to kitaka partout pour te tozo la bino information to zala ki na ndeko machala boyo kende nga répondre le bilo ya kina kilote pour te azali ko kende la vérité de mabolongo. Merci beaucoup. Merci beaucoup maman. Ndeko papi de ma bolongo toujours. Oh, paratapma. Ma mission TV, le miroir du monde.